Tandis que biso tozana bitumba na biso na Paul Tudil oya boyi fera beta na Angola. Tozaki na bitumba tena ba warrior tena ba spiritage. Tandis que héritier awa na vélodrome la Kitambo akimi blana mais atini bato ba ganga museki ndingu na Angola. Si tu foxaka héritier azala conquérant ya fabricage, c'est to nyoka mapamba. Conquérant héritier za blana. Donc on tient mbongo loko ya beta te. On a héritier na fanatique des fois on ndima. Héritier na fanatique te akabona we romona. Ba tika la sang. Ba spiritas nyonso o ba yaka o ba langa héritier baza bana ya wenge. Opération ezali longwa chez Baboti. Na otanga ba komba bato baza chez bango journaliste 2025 ko yamba yete na plateau na yo so kasaka pala bango. To liboso yampaka chez Zamboka. Yampaka akokisi 52 ans chez bango. 52 ans chez bino yampaka lukata kikuku mo kende kovanda. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Congo Winner na biso, Congo Winner na yo, Congo Winner na ye, Congo Winner na biso nyonso ensemble wana isala ka biso tokota na banda kuna bino kande towote ko opération longola Congo Winner télévision na 10K tokoma na 20K tokoma na 30K tokoma na 50K et osala biso bien eza honneur na bino bandeko onyoso bo s'abonner déjà pe bandeko onyoso boza déjà ko s'abonner kande ne bisaka bino ngana la kana sengo pe na courage ya ko remercier bino po bino nde batu botala ngai me ngana tala ka bino te na remercier bino te lokola boni grâce na bino toza o toza lelo je dis un grand merci à madame Sarah Kabonji Cléopâtre Monsale Kingolo na Mwindo de London Mami merci pour le soutien merci pour le tout aussi un grand merci aussi à celui qu'on appelle les boss Papa les Diakano les patrons du collège de Saint-Paul School mauvais Fadi Ambrose Obi marqué l'extérieur sa quotidien merci pour le soutien merci aussi à les PDG et Mami là merci à PDG Jean Oulia Babé la simplicité toujours en avant merci très cher abonné quand on est bisaki bino le tozana mwana suka ya bagolois ah de l'autre zo panza tekena mwana suka bagolois donc bandi année 2025 na mwana suka ya bagolois yezamba liboso bomu na Congo Winner télévision mais beaucoup comprendre oye azali lelo Montréal si nous sommes même langage font là des gens tekena mwana suka bagolois bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour miliki de la presse. Santé. Santé kitoko na Angola nzambe wa azali kolo na CF Regola. Je suis de Niance ni Cabroni na moto yambo. Kolo nzambe na CF Regola. Kasi ya bongo likolo nzambe na CF papa na maman. CF Regola papa na maman. Na longola papa na maman biso na comme ça do nzambe la nga esi comment faire. Oh. Mais c'est normal. To bengi ngai awa obengi ngai na kombo ya faire. Soki pona tata la nga na mala ngobe nga te. Baba star telenga lo bela ko pete. Ya wala lokola bango. La baza faire na pesa tata na biso na mala biso. Oh bandi mabe. Tela bani mabete. Soki na koma moi célèbre na kombo faire. Soki moi 3 personnes 4 personnes na poto ba bengi ngai grâce à faire. Soki pe lelo na Cannes o koma ki star na Cannes. O tsaki ni na faire. Azo ebisa yo. Grâce à faire. Donc soki na pona tata biso na mala biso. Nengala yebara. Idée ne zoro ndeni to moni we. Ezana match ya Léopard. Oui, ezana match. Ezana aneni. Léopard na Égypte. Léopard na Égypte. Match ya 1-1. Oh Léopard on gagne Égypte c'est penalty. On te l'envoie bon là-bas. C'est na Côte d'Ivoire hein. La carte Côte d'Ivoire. Donc les mambala mo idée ne zoro na wa. Bon, biso Gaulois partout zali. Faut l'accélérer que ça Gaulois. Donc malgré tout tokendaki makambo ya faire été. Sur la commune qu'on a invité, faut que qu'il m'a senti que Gaulois moi ça kacha na foulo. Donc il y a Tunisien, Marocain, Égyptien. Na ndimi ça va faire na makasi. Mais là yo qui ça va faire. Là c'est bon ce que vous allez dire. C'est bon elle est là. Elle est là qui faut je suis ma vie. Yo maintenant partir musuke. Marocain moi aussi pour la faire avec na bango à l'aise donc pour ça la comment qui partout au ça là ngala zakala pour la faire na kana na de polo na zo bisayo jour la zonga boy donc ba kokate on retire la biso ba polo na regarder la vie nzambe fela na ba polo ebele na te qualité ah ouais ba fantique na tika de polo wana na zonga bongo ba misu ba benga ngati lelo pour na ma polo wana donc partout Gaulois azali kombo ya faire ego les gars ngaka vous comprenez boulot de là ça la presse
ya kofilme ya kokanga photo ebele. Bato totolela bango bacomprendre non genre te salama bango to basutuka bato bele baosepela toleki pokala balo ya stade ezala nalati la coste pour la faire na kati ezala bapesi nga choisible ya presse pour la faire na kati baya baopanzana baosepela toalaki na nani oyo na Anelka bafosete oyebi eti Anelka mtakanga bafoto oyo somoni wala Anelka mtakanga bafoto na tu ato osepela boy Anelka atali ngai abitinga fula sa elongo Anelka zo chomokanga photo nini to osepela na longola kaka choisir boy là pour la faire yo pe c'est père kanga isa makam pa la posture na page nanga na tindelo nga mutu moko kaboga c'est boga ici batu bakene ko yiba ngo sikonde pa boga ba yibi ba pandi la fana pela boy to sisi match pele fele ngo bana ko maka la flat boy batu ba capter ba tindela na bi fire azarani boy fire fulu nazoya biso ba journaliste ko benga okomi nanu te nano yete boy merci bagolo na obosala pona mona suka na bino ndenge na koma moi bien boy na ngolu ya nkolo na ngolu su ya fere yango moi na pesa kaka bagolo merci po biso nesi ngana lobela mingi fere te na lobela ne bagolo so bagolo nde balinga ka fere yango totanga ka kombo ya fere na rapport parole ya fere te ya bagolo. Le côté de la musique a fait rigoler. Bilan année 2024, c'est bon? Année 2024, il a fait rigoler, c'est bon, ma cache que les gars c'est plus que Nyon sur Congo. Nyon sauté. C'est la vérité. Les gars c'est Nyon sur Congo. Parce que Mouto a sali makambu. Oh yo, bato ba omona na misu se faire. Faire abeti combien de concerts na poto? Na poto fait rigoler abeti 3 concerts. Ça côté festival ya nini oyo ya couleur café na Belgique. Le concert na yemoko ezaki bena signé yemoko 3 concerts, 2 concerts ya double Adidas Arena na Genève. Bongo eza ba concert oyo ekangi ba concert nyonso catch. Oyebi ke bato miso beti ba 4 concerts ba 5 concerts. Ba 1000 kutu bazali. Ba 100 concerts kutu bazali. Kasi likofu moko ko isa rapema bilo nyonso. Ngai la yo to yebi. Le concert tout est bien à poto. Concert nini o eza intégralité bande le tisuka au total la ba TV lelo. Et ça rien faire. Ba beti ba 1000 concerts, ba 32 concerts, ba 8000 et quelques concerts. Concert au total na TV exact. Ba ngo tout ba ela biso ba ndambu ya ba téléphone ya bato. Tous les concerts bien à poto. Pot bon temps so bilo bolingami fait total ba combo. Bolinga bongo. Naïlo na fali. Bana 2020 le concert au TV Sate. Bana 2020. C'est de seulement sur la 2024. Na sur la bana 2020. Si le à la concert intégralité tout au la TV. On ça qui est bien filmé, bien traité. Ba tu vas voir la télé au hôtel et ça raté. Hérité même. Ah ben c'est des concerts na ah ouais. Ce qui nin ce qui c'est musical na nin. Ba vidéo ça. Car 3 minutes c'est ba téléphone à batou. Vous comprenez? Si on a 2024 les seuls musiciens à l'émission nous les oyo ça paye la streaming c'est fait rigoler. C'est quoi parler de streaming? Obi? Ah, t'as content que même ingal sous. Tu as fait votre fan go ya. Tu as fait votre fan là. Tu as karatéka fan là. Hein? Ana soki judoka, soki be boxer, soki karatéka, tu as fan là. Tant de le concert, quand tu as un concert voilà tu. Donc tu es fou tozo nga wala sima. Vous comprenez? Streaming, nga ila yo moni double Adidas Arena streaming, Genève streaming. OK, mutafandi a foutu $20, a foutu $30 a kocha tali. Et ata ke ba direct ba télévision direct à Facebook, direct ya nini oh ya WhatsApp té. Bien traité, qualité son qui tout on va la ndako ozotala elengi. Na bato YouTube bazaba miyili ba yiba kipe totalaki. Tandis que tout le monde qui ba YouTube ya bato misusu o ezake
moto va filmer le téléphone non boy yo no ganga balu le téléphone tiens ma belle son ça boy ouh tout bon là qui ba concert à salité côté là moto maboke oyo ayeko no bagation qui tokela ba coup ya ba concert fallait pour pas remettre faire na ba concert c'est le la vérité c'est la vérité ayebi ko sala analyse ya musique te avanda akende ko sala maboke tellement akoki maboke te azoya mbango na ba analyse ya nini ya popo afulama aussi bade ba joye ça bo ya bango miliki bilo ba yamba bango muto wa c'est temps oyambiye faut retourner le papa bila na yo ya art na yo comédie et demi fait ça ndeni alors yebi so que la sala ki be mission pour no critiquer faire comédien muto oyo akima na maboke kala mutaka tonganda ulikolo ya fulu fazaka liboma au moins siko côté ya kendeli yo so totali fali pour abeti soki di concert so totali na makofi na makofi ana di makofi pas faire azaka na trop makofi pa na ye tandis que na combat ya boxe mutako beta 1000 makofi mutabeti likofi moko gagner combat kaoma kama sili elle roi du le ça na faire et là ils ont elle a conseillé mon côté ko beta ma bongo na poto faut faire yé moko kaka ya lisusu kasi faire ngwa yesu date susu anile papa tangala conseil moko tangala conseil moko na poto oyo fanatique yé moko asu conseil singa moko conseil ko na boy fula sombe lamba ya boy à part Adidas te conseil on des fula somba Sylvestre nga Adidas fula somba chaussette Adidas pour na conseil ko fula somba veste Adidas. Et ça conseille à faire. Vous comprenez? Conseil il y a classe. De toute façon, c'est conseil dans poto c'est faire. Bon, il y a bien côté. Vous avez dit conseil, nous sommes d'accord. N'a pas combattre, pas continuer à être conseil. Yo petit conseil bitumba libanda, yo so bakanga na zongi musique. Nous zongi zangote. Na biso yo conseil il y a qualité, le ko la Adidas na poto. Na no beta mité. Quand on compare le conseil à des affaires, il faut comparer double donc il y a double je comprends Zénith ça wera son Zénith ça wera son que tu y a bien un milieu sur internet sur mon intégralité bien filmé bien traité il y a JB comment par conseil à Kalabongo il y a on fait rien aux c'est la biso peu musicien il y a 12 chansons il y a mon connaît ça là de la conseil. Vous êtes où quitter Lelo lobby. Ça gagne les bons, tout le monde. Exactement. Aoyemba. Analyse ça la différence il y a yé. Parce que différence il y a faire na fali même ba fanatique ba yebi. Bango moko be artiste ba lo barango. Ce qu'il fallait pour pas annoncer concert na yeto yebi maloba loba. Na buka stade wana. Na otondi sango. Bon comprendre les jours wana et ko ya o sala boy so annonce faire les aranine bon comprendre les jours wana bon ça la devant et chanter donc mutu moko donc mutu moko boy azo compter na ndule na musala na ye mutu moko compter na kisi moi différence parce que donc on le bala o bouke loko on compter la spirituel na oyo sali surtout on doit bien sentir jour on a danger à côté na musala na yi yango na lobaki babanza baki muziki elingaka faire falinde alanda ka muziki au moment de lobaki on la musique elle a faire yango moko elingaka faire yango moko donc on a muto so foxé na muto foxé te yango moli ba ototine ya. Vous comprenez? Que muto so foxé. Parce que le logiciel autotune mais ça après il faut chanter. Muto normalement dans musique na biso ndenge banda che koma lelo. Ba wendo to yebi ba yemba na bangongi. Azuka kamwa mulangi kaka wendo yemba. Wendo aye to kobina mi rumba ya sika wendo ti lelo. So bango ba biso autotune na boule que c'est instrument mais c'est instrumenté. Et ça logiciel il va faut chanter. Et ça machine il va faux, il va mboa. Mais oui, mais ba on ko sabiso que ba nezo ya au moins la ba temoso pe ba ko yemba na yango. Tandis que ele biso lo bongo be o lembisa ba yaya. Bango donc
va répéter. Parce que ça va dépendre de l'eau comme on boy. Vous comprenez? Et ça, l'eau comme on boy. L'orchestre a fallu. Ce que ça te conseille, c'est maté. Est-ce qu'il y a bandana? Oui. Bandana. Comment on va au Katani? Au bandana, on va comme on va au Katani. N'est-ce pas mon lelo? Exemple. Concert monté en Côte d'Ivoire. Monsieur Fali ba jouer avion la Fali ba kei. Soka ba bossa ni Gino Liaki. Na autotype concert beta maté. Wallahi la scène de fait pour Wario. Concert ya Fali Gino Liaki tikali. Autotype de tikali. Concert beta maté. Gino Liaki m'daz en autotype. Il dans la jambe. So e kati. Ada très important qu'on les conquête pour bimba Gino Liaki voilà. Voilà, je vais pas bête. Non, allez, on casse pour bimba la valeur. Gino Liaki qui va le monde là. La soirée ça des musiques concert exact. So qui te pas que concert pour batikaye. Donc ça que l'homme boya, te to tiki. To qu'est-ce qu'on nous. Bon alors et kataka, ndela te la miso. Gino. Luketu. Lelo ba warrior, pardon, lelo ba Gaulois na ba spectacle juste bozoué la nini. Qu'est-ce qui se passe entre vous les Gaulois? Na ba spectacle, kuna ba flèche ke zongi, kuna boy. Na zonga wana. Ngana sisa no. Moi phrase o ya autotime mais pour ba comprendre moi que mundele alinga elo lo na facilité. Vous comprenez? Parti oyo so boza ba page bo chango. Mundele alingaka facilité na makambo ebele. Ngai na to yebi to botami na bamboka oyo. To bandaka ko so bikedi. To tie na liboka to tuti, to yungole comme fufu. Boyete. Mundele atalabité. Bato ba souffrir. Là c'est la machine ya fou. Bato ba ko nik ça fufu. To ale ko zwa nguba. Bo tuti. Bazui libaya moko bano be yango libaya yanguba ozi mulangi tante komi mwamba mundela bulete bato ba souffrir ça la machine yanguba na libo ka be ta to kata nzeta la kongola za makasa nzeta munela kata wana na lichette a beta une semaine kata kan nzeta wana mundela ça la machine ya kata nzeta ba cha carburant bo machine bo bandenga wana mundela va les raisonner. Pourquoi pas? Il y a une machine et aider les faux chanteurs. Il y a une autotune. Et cette machine a mettre un demi-ton. Il y a un la facilité quand on a la question d'ailleurs, la spiritualité est la ligne na Gaulois. Et ça, Gaulois ne pas na rando na hérité. J'ai ça oui. Héritier azo bunda ba Gaulois na ba fanatique ya faire. Rien azo bunda na faire. A bunda na faire hérité. Pour nyoso o yazo ça la télé pour autant comme faire. Ba tu bazo répondre les arabes Gaulois. Pour 2024 tu si il fait à ça les 3 émissions pas. Héritier ça les 108. Oh. Le monde on te émission ça les faire ça 3 émissions. Ah ça 3 pas. Ouais, ça c'est 8 émissions. Ouais, ça les 108. Sur 108 voilà pour être à la main attends qu'on faire. So be émission faire émission to sali wana ne oh. Asa otanga ni combo ya mutu. Pe asa émission moko na streaming. Mutu akota finge na commentaire ma futi mbongo. Na émission yo faire ya kopesa to passe. Émission streaming ya mutu akoti. Oh wa spirituel sabité. Na kota awa na commentaire na finga faire. On futi $20. On futi $20 au finga. Est-ce qu'on fait les $20 la fait là d'abord t'as moi le la kika pour la finga mais la foutre les bon soit bien bon on ça na Congo ça la mité même ça m'a dit ah le émission à faire et ça streaming et faire encore bongo on va noter émission dans fouti ce qu'on va spirituel
balani bato héritier na héritier bazoya ko tout à fait pour faire aloba bomoni interview asali na sango l'aéroport faire ça va tout dire pourquoi on les sur la télé abi clair mais ba les gars na télé so ça makambo loba so makambo loba te on les gars na télé pour on va bouger ba na télé pour rien so ba leader ebele ba ya télé ala eloko te aye kaka na tout à fait pour na yebana pour na sala boy ça ça lobi bien na ye kozonga na télé pour ba golo ba tanga kala so sur le succès mais il fallait ça la comédie pour ça la succès avant que comédie ko simbate na ya kaka na toucher ba golo pour ça sur le succès et ça m'a bête ba golo be ba ya ko telemela oya mabe so sala na musique ba ko telemela ba rido ba ko telemela ba mise oyo ba sika na mitaka la pamba et ça m'a bête Zela fona pema comportement au bato belé ba reprocher que fait rigola Zela nangola comment un artiste et musicien au matissa musique ndingwa za porte parole te mazara fanatique afinga collègue na musicien na podium bandi ko ba reprocher faire boete a yesu ko zongela ngona fikini yo sikoyo côté la comportement bon zoskoyo na place yo za papa moi 70 ans 60 ans maman moi 70 ans aza golo ou gauloise ayoka musique faire ata ce qu'on a bana azota la concert faire kombo mutakala ezobima yo saloko soki kombo ya mutakala wana bimaki eza ba koseli makambo wa to lo makambo susu déjà que ba koseli makambo te yo la lobby faire etende mutatindi ba fanatique bayemba mutakala na tindi ba fanatique hein yo na episode ba fanatique ba na randonnée héritier rien que héritier ça la randonnée faire oui ça bongo ah soana ezalaki non na podium à faire na podium ya ba fanatique je même podium à faire musiki ndingu ngai la yo to yebi bato ba betaki musiki ndingu na Angola et ça bato héritier tindaki et bon, bah, c'est ça qui est dans l'héritier par de point. Hier, on est couru la série, moi, la ligne, il y a 12, dans le Gilles. À ça, couru la hausse, on est héritier. Tia Boma, sonné la Pascal. Tia Kimangola, héritier, tu as foutu les billets Angola. Oh. À ça, moi, on a couru tout deux, dans le Gilles, la 12. Sur la page de Facebook, il y a série sur wana. On voit la photo de ya kanale héritier. Ata mu héritier elle est l'autre, ata kulu la héritier elle est l'autre. Pour kulu, pour héritier ata mulaka na ba kulu ba. Tango ba kale kindingu. Na mlolo ba lolo bani. C'est héritier pas. Siko ngala lolo bani na tini bango. Soki ba loba ki kombote, héritier te. Mais ti le l'autre oluka. Na na tini ba to ba beta kindingu. Est-ce que Fali? Est-ce que Rite? Tu vas te tâtonner. Ponga iso ki batanga ki kombo héritier te. Ngala mutu ngala ngala yebaka Fali mutatini batu babeta kindingu. Parce que kindingu akalikila héritier te. Kindingu mingi na be mission na alobaka ka ba wario Fani nani boyani. So batanga kombo héritier te to yebaka Fali. Tandis que biso to na bitumba na biso na Paul Tudil oya boy fera beta na Angola. Regina bitumba tena ba wario tena ba spiritage. Tandis que héritier a on a fait le drum la gitambo akimi blana mais atini ba tuba ganga musiki ndingu na Angola. Abeta to akimi blana. Mais tango bibisi ba mbongo no muninga beta te. Okimit. Si to foxaka héritier azala conquérant ya fabricage, c'est to nyoka mapamba. Conquérant héritier ça blana. Mon frère. Bon, on a un tibité. Bon, bon, ça va. Mais ça, la tibité. Mais ça, on a un bouté. À l'album, orchestre Sika. Au banc, on peut téléphone à faire pourquoi? Au monde, on a un respect. Au Québec,
Donc plus de 4 quelques sous-7 ya nini ya nini ya kitambo ba okange babafu. Donc on tient vraiment mon loko ya betaté. Pour aroyiba ba fanatique. To na so yekisa ba fanatique des fois on ndima. On va tenir ça qui scène musicale balai bana. Le suna kimpese batonda. Quoi? Bana wingeti. Ito za fanatique te. Akabona we romona. Ba otika la sang. Oh. Akabona kana we makama we aya ka shooter. Atie concert atana venir bango ko tonda te. Ba spiritas nyonso o ba yaka o ba landa hérité baza bana ya wenge. Oui, puis Roger na minute à côté la nan. Hérité. Asa mona nan. Ya wenge. Baza te. Siko ya ba goloa. Si ba yemba ki hérité mutakala. Eza bazo telemela ya tika maramba to sala mitakala. Eza mabete. Siko bino ba maman la ba papa o bazo telemela. Ba golo ti ba benga héritier mutakala bino bo sepela ki ndenge héritier sala ki film na ya prono aboaki bino bo sepela elango batu nyonso ba moni mitakala héritier do bino bo sepela elango tandis que tango asali love na ye cameraman asala ki wana te ye mo la téléphone na ye mo publier to tele melango te pas sali bien hein. Miliki je ça moi aussi hein au bout de moi aussi na mona moi no foi chéri ne motambola na boy parce que moi no moi ça mon mutakala hérité yo so sepela nango o sepela nango à l'aise tandis que hérité a bébé si ba mémoire ya bana basi yo miki o ba yebi na makambuté o bébé si esprit na bango et le rose na qualité na ba yeba kango te ba moni yango donc bino bo sepela bino nango bagolo ba ko telemela milimo wana atika yango faut sepela bango hein parce que ngai ko za bien ala butu mo fa so chenei ki wana hérité mutakala hérité tellement ba chenei les simba te o simbi yango wana a profiter ambulance cri yango wana zo boka wana générique et okanga voilà. Merci. Moi, je suis évolué malgré tout qu'on a besoin de souka. Bateau, parce que j'ai déjà billet. Il y a concert à faire rigola. On lance un message ni. Babouaka, ba garder un mot, pour changer date ou bien ba production et katana qui n'ont pas bon ou bien comment. Concert est à la annulé. Ceux qui besoin ici ba billet battu. Tellement non besoin ici ba mbongo ba billet battu. Concert à faire est annulé te. Milik. Semaine où aussi là te au ben ngai au date kaka na New Arena David semaine où aussi là te kaka na New Arena wana New Arena so annulé concert na yo ozonga après 2 ans ce qu'on a fait en 2025 oyo concert est annulé te et ça gagné producteur à makiona o ba yela ki faire pour pas mettre faire 12 babanga ki siko fait na New Arena ko bisa mutakala ba misetu wa beti kuna awa ko corriger pe goloise gladiateur ba golo ba kamite ya mabe ndeka ba show salami ba risque New Arena to betango double bo risque faire betango double 40 000 personnes na lelo lobby qui mi ekoti na mboka mutu ndio soko mbogumba melaye ya mukolo Baba tu vas calmer, baba appelle à l'aise. Ba goloa et l'on s'appelle la mingi ba goloa ba dénoncer côté héritier, ba tché mopandi, côté ya ba tu ya ba rideau, ba tché bango be mopandi, mutuna mutu apota na ndenge na ye. O nga mukolo ba rideau, zo ba rideau na yo. O nga mukolo mutakala, zo mutakala na yo. Mutuna mutu garder bande na yo. Biso be côté ba to yemba danger, to fandi ona to yemba danger. Message ni relancé na bande konyo se batalio mukona lelo o to tuni ou bien to tunité tantôt un message relancé batu ba retenir ni na passage na yo golo c'est gladiateur amoureux ya bonne musique biso tout za motivé karaté liste bon il est là pour la bêta la ligne na la boy c'est là et qui va venir me la lola ah ngai c'est là oh et comment là ezali
Liste oyo osala une semaine mobimba. Faut ça une semaine. Na bosana mutu moko na bakise déjà. Ba journaliste nyonso. Oyo eza message pour na bino tous les journalistes 2025 eza année moko boye. Faut makambo tout faut changer. Le rôle na deana na miliki ana ebi opanza sango baba ningano ba journaliste et tout faut panzela bango sango. Mutu tout oyo alobelaka artiste. Okoni nani oh porte-parole oh nani opération ezali longwa chez Baboti longwa chez Bino agi ekei na otanga bakoma bato baza chez bango journaliste 2025 oyamba yete na plateau na yo soka saka pala bango ke baba yo loki so pamba mon frère etali ngaite ba o ku na otanga bakoma eza ku bato ne baleki ngate ato lukinga na obeta yo na makamutu oui Muto liboso yampaka chaza mboka yampaka akokisi 52 chez bango yampaka akokisi 52 aza mukolo héritier mukolo ya frère mukolo ya fali 52 chez bino yampaka lukata kikuku moko kende kovanda tango zo na télé pona koya kofinga frère fali héritier faut koyeba na oyo zali ada héritier eza siko kofinga sa siko héritier pe tango boya mabango faut tout le bango bien ya paka osu ndako ona na zunda côté passeport beno salite ona salite obengani yemba moko émission zate ya paka ko 52 chez bango luka est-ce que on vend luka passeport to linkte bonyo ko la artiste deuxième position ezali Niamakor peut akokisi 52 ans mukolo héritier aza pemene héritier Niamakor avant la chez bango ba ouais la rapport na baleki ne basi eza propreté baleki ne basi bamola ka kaliso na yo niki otcheboye eza bien te lukandaku soko ya mbini Niamakor tourner aux ndako on a une ndako donc passeport on a passeport au bengani numéro 3 passer les padres ou akoba passer ka beya akokisi 45 ans chez bango comment passer à critique de pèse bambodi passer la bagisi li susu passer ka beya akokisi 45 ans chez bakoko ba passer porte sima merci passer les padres lukandaku atanda ko ya kikuku atamonda ko ya fin il y a dans le combat les padres on est passé ka beya on a bi ka beya luka bo parler moi quelque part il y a $20 resali pour bozo fingisa ba président na bino bo lobela bozo fingisa ba preto basine na bino bambo za appela passeport tango leader azonga lukelo visa faut ça na passeport wa pese passe pamba passeport e rumelaka akokisi 45 ans koko ya ba wario jomo ala tranzamba la boy Jéri akokisi 50 ans Yego na yebi chez bango eto na mai avant na moi sima we na ba affecté jour mo la luke boye ko luka ngate po chez biso ko tate boye na la blonga lo ba pa la ngai eto na mai ma bi chez biso to bandaki bien mais t'as place mo biso ta yo liste za mo mulai la continuer ye akokisi 50 ans chez bango mukolo ya fali tango zo ko finga faire zo ko finga héritier na TV on a refait un message, il faut âge, il faut yombo kunano. Yombo mais soit chargé, mais on refait un bima na parler aya choisate. Jou abeba la ora douleur. Oh pas la biso, ma etondi. Ah père. On le bata pas la ngate ma etondi. Non, so mi pas la ma etondi on sepela la ngate pas la yo. Awa na mona adeba. Wa mikumi saka mwana bandali, na mwana bandali, nzamba bandali. Akokisi 40 chez bango. Akokisi 40 ans, adeba luka moyen, luka pe passeport, soki héritier ça c'est la même makambu, aluk le visa mbango. Bato tout na tangi ba journaliste pardon 2025. Soki ba longue par la bango te, ba zuba passeport te, boyamba bango te. Voilà, message leki na profiter ko pesa bambote na ngamba la moko. Page kende. Pona ebina zo bapel ba ofinga ngai. So bo fingi ngamba mona filmer nda unanga la xibino bo filmer nda kuno otinelinga e comme isko bongo
Gaulois c'est gladiateur amoureux bonne musique na pesi bino bambota to côté boali et ba Gaulois bo saka motivé Gaulois mo bondo tant tozonga susu na tournée européen et mo bondo remotada na profiter na pesi mbote na ngamba la moko pas émérite Mayalo c'est Adonis Mayalo c'est Cordo Junior na pesi bambota trop Bash Bashir bossa mboka ogi bien Bash Bashir bossa mboka avoir 37 fois l'espace à 1 mois na pesi bambota trop koto ali Glody Kapumbu américain les plus suspects Africa Business Santé Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo il a dit il a fait akabaka ya solo na moni mbamo la simana nzube Sampaio l'artiste la peso bambota trop Yannick Kiniya Rombox fierté ya bana chango Yannick Kiniya ndega sele muko alobaka toko kende te sele muko ko kende Yannick Kiniya Rombox azoyo kayo la PCE bambota to côté ali na profiter sous kopesa mbote na ngai pa ya président de la République démocratique de la Rumba congolaise Ferrego la geste de Nia Senik Kabononi na moto yambo bakise de papa ve un contre tous papa na Melina Mathias Colline Osé c'est Parker la PCE bambota to côté ali numéro na ngai plus 243 89 160 96 77 089 160 96 77 Président Blanchard Mapouya Simbaba na groupe WhatsApp Gaulois de 100 la personne de Mambote. Voilà, merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Je dis un grand merci à toutes les diasporas au Batalibiso Mokolo Lelo, merci grâce Nabino, Tokota Kinabanda Kunabino. Un grand merci aussi à Maestro Kava, merci pour les soutiens thaïlandais Maestro Kava Balobi Challenge au Simbombo Boyi. Merci pour les soutiens Maestro Kava. Un grand merci aussi à mon vieux Fadi Amoroso, 145 voyages, 143 récits. Merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle les promoteurs Popo Diakano, les patrons du collège de Saint-Paul School, Fondation Foudilou. Je vous salue. Un grand merci aussi à la bande de Sibiso, espace au Kitogre, beau cadre Balobi, Tozana, Café Suisse. Donc, c'est Ganini, Baimbo, Gabasana, Capes, Tozoaka, Pepe Penda, Balobi, na Triangle, na Mango, Bouana, na Sima, Café Suisse, Bandonos, Bozana, la Lingibino, Mingi, Bambote, Nabino, et Bélé. Merci très cher abonnés, ceux qui bossent là, qui n'a élément Moukola Lelo, Tigato Pesa, merci, Mingi, na Dida Lumumba, Lama, la taille S, Azaraki, na Sima caméra, Kino, na montage, na micro, Amélique de la presse. Restez branchés sur notre site opération Commissaire Congo Winner Télévision na 15K na 20K et au Salabiso bien ce que ce matin zongité ngana bino to kutani mikolezuer. Restez branchés sur Congo Winner Télévision. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.